la bino photo mama na ye ata kufa ataza vivant na internet bokomona yango te bokotikalaka komona photo mama Manuela te ata kufa ataza vivant atia na internet ndenge Carmen Odia atiaka photo mama na ye ata kufa ndenge Josiane Mundele atiaka photo mama na ye ata kufa okomona jamais Manuela kotia soki papa ne abanda koloba mabe ya mama na ye atuka Manuela kotia te parce que aza na affection na amour ya papa na ye sikoyo soki babima lisusu na papa na ye babota aza na amour ya kipapa aza na amour ya papa mwana na ye aza na amour 10-10 po aporta yango plainte te alobaka pe teke o papa na sala ye boye lokola alobaka te seke papa na ye amour de sa vie Manuela kitoko donc papa na ye azala soki ndenge nini abela abuka na makolo akoma zoba Manuela kitoko na mokili oyo amour de sa vie papa na ye ah oui papa na ye donc photo mama na ye akotikala kotyango te akotikala kotyango te yango bandeko tango muto akabwani na mobali akipaka mobali wana te aza na raison na ye papa sata na ye tu azala mabe bateta ye mabe soki mpe akabwa avandi na ye mo alingi ne kosolisa mobali wana te mpo ekoyela ye susu mabe donc aza na logique na ye eza teke o fo bosololaka fo bolobana non aboyi danger azobanga danger vice versa na mwana mobali na mwana mwasi to na mwana mwasi na mwana mobali en plus eza pe bien so bokabwani eloko ya kobénéficie eza te fo kotika moninga libre calme mpo eza likambo ya kikamaradi te mpo na nini bokamwaka bato bakabwani baza na relation ya bien mwasi na mobali bakabwana bazalaka na relation na bango ya bien bokamwaka mpo na nini to bokumisaka mpo na nini bato bakabwani mobali na mwasi baza na relation mabe bokamwaka mpo na nini bosepelaka mpo na nini bokumisaka mpo na nini alors nga na koexplike bino tous les deux côtés pourquoi efonctionnaka modèle bongo mpo na nini ekendeke bongo ntango na koexplike bino bokokalikile deux fois te bino moko bokomona ah réponse ezalaki nango kaka awa totambolaka nango butu moi bandeko bolanda ngai mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo
bandeko premièrement pona kokabwana mwasi na mobali to mobali na mwasi mobali aboya mwasi to mwasi aboya mobali ebandaka na kolingana bolingani bokomi na libala pe bobalani bosali mariage bokomi ndako moko to bolingani bokomi ndako moko bosali famille bokomi couple mwasi na mobali. Alors bandeko, c'est quoi après 5 ans 7 ans 10 ans 30 ans bokabwani tango bokabwani sima mikolo bamonaka bino okuza bien bosololaka bosekaka bien po bamisusu bokoko solola me boza bien te misusu bokoko solola te moto aza na problème moninga aza te me bosololaka te wana pe bobosana te po ntango mosusu omona couple moko tala bango bakabwana me basololaka mbala moko yo na nsima obakisi bazalaka bien non baza bien te ntango mosusu kutu baza grave a danger me bazosolola bamisusu basololaka te omoni yango mpoko na niao me baza mpoko na niao te atourne page abandi makambo ne mosusu abosani oyo eleka to abosani te mazwi yango le passé sikoyo azokende na présent mpe na futur. Alors bandeko couple mpo na nini soki ekabwani nsima bakoma osolola mpo bato ebele balobi mpe eza bongo mpo ntango mobali na mwasi na mobali bokabwani mpo boyokani te to moko aza soso na posa mosusu te to moko alinga banda vine mosusu asika eza na baraison kidikidi to moko akokosupporte susu moko te donc ntango bokabwani kokabwana elakisi esini ya mabe bolingani susu te ndenge bolinganaki mpo ntango bobalani mpo na libela soki bosalaki contrat te ke tobalani mpo na 2 jours to soki na monoko nobimisa te ke non nabali yo mpo na 3 jours mais soki obimisa ngai na yo tokobota bana ti bokoko ngai na yo eloko ekokabola biso eza te ngai na yo na bamoment difficile ti mpasi tokozala ensemble donc soki bokabwani elakisi bokabwani mpenza mabe mpo boyokana bongo te. Alors soki bokoma osolola eza simple eza kaka neti bakamaradi moko babanda kozala mpe ensemble ate koka neti kamaradi te to baconnaissance bobunda boswana bozalaki mapango ekangama to botanga ekole moko bokutani na poto na circonstance mosusu bokomi so bakamarade boswanaka mpe susu te ata bokangama makasi te nde bozalaki na afrique me bokomi bato moko wana kamarade na ngai totangani classe moko kamarade na ngai mpenza ya makasi me bokutanaka te ami d'avance okomi otie mpe na facebook otie mongongo afali na tiktok ngai na bakamarade na ngai kala ti lelo tozalaka kaka me botambolaka tous les jours te ndenge fali atambolaka na bango te bakamarade na kala bazalaka kaka batambolaka na bango te atambolaka na sule kauka ndenge yo mpe okokozala. Alors
na bolingo pe eza bongo. Wana akabwani aza na vi na ye, opa kabwani aza na vi na ye. Alors, na circonstance moko etindiki bakutana. Tango bakutani, bango de bakompranaki kande eza nango te, oyo eleka kaka. Soki yo boyaki nga te, mbele na bénéficier likambo te. Ye pe aboyaki yo, azo comprendre bon, na boyaki yo, nga pe, nasalaki bien, nazwi eloko nanga bien, to naza lezi nga moko. Ah, eza nango kaka vie. Donc, bakokangama na bango te. Mais soki bakutani bakosola bien. Ezala baza na bana. Ezala baza na bana te. Po mingi balobaka, ah, faut bozala na relation bien, po bozala na bana. Mais non. Bokozala na bana, bozosolola po bwana na bana. Relation ke mabe. Et susu bana na difficulté. Par rapport bozosolola te, bana baki bien. To ba baby sus. Donc, eza nango te po bwana bana, to bwana bana te. Yango nem te kotinda bosolola. Rien du tout. Soko tali yo moko komona batu mosusu, babota, bakomo kutana, pona bana moko alobi bon, ou bien madame, yaka ozwaka bana, to yaka ozwaka mwana na yo, okomona, eboti susu makambo. Ozomona, mosusu azoya, azozwa mwana, to bazo tikile mwana, eboti nango pe makambo te. Donc, eza na cas par cas. Ndenge moko ezali na cas ya kikamarade. Parce que kokabwana ezali, bokabwani po boyokani te. Donc, na vie réelle, mututu oyo kabwanaka ne po boyokani te, ba misusu bolimbisaka bango, molinga za pembeni na ote. Boloba bango bien. Bwino moko bolobaka. Nga penza na zaka na bakamaradi te. Kaka ba connaissance. Ngai camarade nanga oka aza bien nanga. Boloba bango non. C'est la même chose. Pourquoi sikoyo mobali oyoyo asali yo mabe anyokoli yo sikoyo aboyi yo lisusu akomi na mwasi mosusu asundoli yo na bana. Mais pourquoi oza camarade na ye? Parce que boza na couple asali yo kaka mabe. Siko bokabwani ozwi mopepe. Mais pourquoi lingo za na relation na ye? Tango boza na couple asala ko mabe deja. Tango bokabwani eloko ni olaksi asalo malamu. Lokola boboti a pona bana tika to solola. Mais tango abotaki na yo azalaki pe wana yo za wana madami na ye ateta ka mabe asalo ka mabe azala pe na mosolo sikoyo akei asuti yo abengani yo atasombelaki yo ndako. Pourquoi okolinga kaka bozane bien pona nini po bobota na ye? Keba ekoko sukela yo na mbetu ndenge tozomona mwana mwasi moko azolela na mbetu hôpital azoloba aza madame ya président Vital Kamerhe ateki ye mapango nyonso. Ekoko sukela bongo poko solola wana soko asombela lupango akozwa buka lupango bisika yo bomba ateki yango
kaka na kosolola wana. Donc mabe asala otango bozalaki na bolingo, mabe azosala otango bokabwani, alors okoko risque vie. Yango wana soki mutu akabwani na mutu asololaka te, eza nango gravité. Soki mutu akabwani na mutu basololaka bien, eza nango gravité. Eza kaka nde oyeba eloko nini, likambo nini oko bénéficier na relation wana. Po eza relation. Po mutu bokabwani tango bozosolola. Bozosolola na titre nini. Ba ex bazosolola. To batu babotama ensemble bazosolola pona bana. Il n'y a pas de sens. Na poto bokabwani na mwasi, l'État même atia wana mbongo bana po futaka. Sokoza mobali. Parce que oya kozala na bana ye wana sa na capacité ya kobokola bango. Yo oko contribuer kaka financièrement. Kotalaka bana eza pe droit na yo, mais eza obligation te otala bana. Yo oba obligé na l'État a na poto tiaka mbongo ya bana. Mais sikoyo soki olingo kutanaka na bana eza droit na yo. Soki bapimeli yo oporte plainte na l'État bakotika ko okutana na bana. Mais lakisi te kosolola na mutu obota na ye ke mwana akozala siko éduqué. Akozala bien. Non. Rien du tout. Na kati Afrique, papa na mama tango baboyana. Kuna mbonga bana eza te. Kuna opekisi pa bana batala papa te, en tout cas bakosote mire bakuta na papa. Social azate. Sikoyo bana wana éducation na bango ebebaka te bongo. Non. Moto kaka zo boko la bango il est responsable. Donc soki baby moto aboko la bango il est muta baby siamo. Ba baby po yé moto ba akoli pa na bango. Donc soki mwana no abotami mwana mwasi akoli abimi lele. Akomi lele pona yo moto bokoli. Abimi mwana mobali moto asima. Abimi po yo moto bokoli. Abimi ingénieur président de la République. Abimi po yo mama moto bokoli. To yo papa. Moto azo bokola mwana yende. Moto azo responsable na ya éducation na ye. Ezate moto yo abokola mwana te. Ata bakutanaka chaque week-end. Rien du tout. Pouvoir ezate na maloba. Mwana koyoka makambu. Mama na koloba soka kutanaka. Na mama ne mbala moko na semaine. To papa na ye mbala moko na semaine. Akoyoka. Mais la kisite yangonde éducation na epa koma moto. Non, rien du tout. Ezo salaka parti ya ba conseil mwana yokaka partout na balabala. Mais zali première te. Pas à papa na ito mama na. Rien du tout. Ezakaka mwana akozala na confiance oyo mutabotanga. Soki pe parti adverse ezoloba neke mama na yo aza bien to likambo. To ezotanga komba mama te. Wana mwana akoyoka ngo. Likambo o mama na ye alobi. Soki pe mwana kutanaka na papa.
papa na azo tanga koma mama te mama pe azo kipene makamba papa te wana mwana pe makambo papa lobi akozongo au sérieux poza papa ne na confiance mais sikoyo soki papa bokolaka mwana atindi pa mama na ye mama na pesi ba conseil tango akutanaka na papa lobi mama no azala lokuta moyebi molaso abambi makambo tu ya mabe ezala ya lokuta to ya solo alors mwana tango abandoka etala mama tango apesi ye conseil ya mokolo moko ayebi ke aza mama na ye me azaka ne mpe moto ya lokuta moyibi ndoki makambo ebele ata aza na bolingo mama na ye mais de plus en plus abandokanisa yango toujours po azalaka na papa na ye lokola azalaka na tro na papa na ye aza na affection mingi na papa na ye mama ne akutanaka mbala moko alors akoko tete mama wana bongo sauf soki mwasi ya papa na ye mama oyo aza na ndako azo tete mwana wana mabe azo sale bakanai tangu mwana wana azo sentir mama mwasi ya papa azo salanga bakanai wana siko mwana atolobi mama ne muyipi ndoki ye kaka mama na ye eza différent mais soki papa zo bokole ye moko to mwasi aza na ye abota pe tatetaka mwana na lokola reine yo mama keba bosana soki pe abali na ye te aboti yo ata bota na bana mosusu aye na yo na voyage neti baya na manuela kitoko papa na kiti ne Autriche bazaka aye na papa na ye azwi mwana na tambulaka ne partout asukolaka ye alatisaka ye azwi mwana na akene siko na Hollande en tout cas soki azoloba mabe mpo na yo mpo manuela kitoko atiela bino foto ya mama na ye ata kufa ata aza vivant na internet bokomona yango te bokotikalaka komona foto ya mama manuela te ata kufa ata aza vivant atia na internet ndenge Carmen Odia atiaka foto ya mama na ye ata kufa ndenge Josiane Mundele atiaka foto ya mama na ye ata kufa okomona jamais manuela kotia soki papa ne abanda koloba mabe ya mama na ye atuka manuela kotia te parce que aza na affection na amour ya papa na ye sikoyo soki babima lisusu na papa na ye babota aza na amour ya kipapa aza na amour ya papa mwana na ye aza na amour 10-10 po aporta yango plainte te alobaka pe teke yo papa nasala ye boye lokola alobaka te seke papa na ye amour de sa vie manuela kitoko donc papa na ye azala soki ndenge nini abela abuka na makolo akoma zoba manuela kitoko na mokili oyo amour de sa vie papa na ye oui papa na ye donc photo mama na ye akotikala kotyango te akotikala kotyango te yango bandeko tango moto akabwani na mobali akipaka mobali wana te aza na raison na ye papa sata na ye tu azala mabe bateta ye mabe soki mpe akabwa avandi na ye mo alingi ne kosolisa mobali wana te mpo ekoyela ye susu mabe donc aza na logique na ye eza teke o fo bosololaka fo bolobana non
aboyi danger azobanga danger vice versa na mwana mobali na mwana mwasi to na mwana mwasi na mwana mobali. En plus, et ça peut bien ce bokabwani et le ko bénéficier zate faut que tika muninga libre calme pour ça likamba ki camarade ya ki mwasi na mobali pour muto ya na vie na ye à sentir pas l'aise yo moko wana pe éviter kokuta na ye so bo wado kutana boko solo là après 10 ans après 20 ans après 30 ans problème zate mais tika yi a reconstruire vie na ye asala vie na ye ya sika na muto azana ye asala mabe asala malamu eza vie na ye bobotama na yo te bokola na yo te bokufa mpe na yo te eza bongo nakanisa na claircir yango mingi te à 100% te mais na claircir mwa moke mpe bocomprendre botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.